Bande kombote na biso, bo juile baku ya kolanda moko ya bino, molobeli ya peuple, le pasteur Gili. Et bonne année, nalingaki nasala pe moi mise au point, ya muke, lokola oyo ya bino pendeko boyebi, toza ba leader d'opinion, nalingaki pe naloba par rapport ya actualité, oyo zoleka lelo, na réseaux sociaux na biso, ba propos tenus par le pasteur Mike Kalambay, oyaza moko ya baninga vraiment non par rapport au pasteur mais un ami au toyebani aujourd'hui plus de 15 ans. Donc nalingaki ngapena sala moi mise au point. Pasteur Mike lobby na bengio plus de 3 fois. Bon nayebi ke tozana ba numéro puisque tobengana ka soki tan monani mais oyamba ité oyambi pété oyamba pété. Bon peut-être temps sous moi temps ba occupation fatigue peut veiller ou soit bon tout ça peut parmi les lots bateaux tant sous on a rez-de-chaussée yo so commis pe na 15e niveau tant sous moyen oyamba pe biso et ko peut gozalaté peut-être moins de rangement bon c'est pas aussi grave. Alors voilà pourquoi na linga ki na sala vidéo pour na yebi na vidéo okoyoka et okomela yo pasteur Mike tu as choqué tout le monde. Même moi, ton frère, pasteur Gili, dans sa vidéo, nous a vraiment choqué, sans citer, Ndeko Moussoussou, mais n'a sepeli vraiment. Pourquoi n'a sepeli? Il y a quelques années passées, pasteur Mike, tant que ça, d'abord, problème avec na maman Abanayo, puisqu'il faut tout respecter en Gobongo, et au Saranzembo Mo ya Kitoko, titre na la ki avocat, on l'a tapé Kitoko na Nzembo wana. Au préféré qui est Nisika Yoloba, malamu avocat na yo, qui est Jésus-Christ, à intervenir. Peut battre belé, bazala na ngambo na yo. Mais pourquoi pas les lots, pasteur Mike, au zwape kaka avocat na yo, au tiaye au centre ya makambu nyonso, oyo ndeko Christian, pas son âme, oyo alobaki, et c'est l'équipe bambula. Et ça, émission, il y a 2024, il y a 2023, il y a 4 ans passés. 4 ans passés. Pourquoi pas le pasteur Mike? Oluki obate la kimia na yo, le quoi monsali na Nzambe. Otali nege batunyon so ba réagir na réseaux sociaux. Donc, analyste, na monique réaction ya bandeko, ezate ke po balobi ozalaka pire petit à Kofi. Ezate ke po balobi ke Kofi Olomida sala obo to apesa oboye. Mais réaction ya bandeko et salami pour pasteur Mike aye ko répondre mutoyo lelo azana morgue na yebi morgue te oyo bachenzo soto andeko sûrement cinquantenaire. Pourquoi pasteur Mike tango so benga kombo ya ndeko Dakumuda abako sakitoko ya taille ya manche courte pasteur Mike achena nzoto mais ndeko Dakumuda peut-être aza bolumbu balongoli bilamba balengi badra en attendant babongisa ye poto lelaye pasteur Mike oyo ki somote ndeko tozalaki na ye après cédé biso na mboka oyo bayebi nanu bayebaki nanu Dakumuda avant toyeba yo papa Christian Dakumuda pas son âme ndeko Mike avant toyeba yo lelo Mike Kalambay avant batu bayeba nga pasteur Gili basi bayeba ka Christian Kimbukusu Dakumuda Newman batu bayeba ka ye lelo ndeko wana précédé biso pasteur oza mosai na Nzambe obosani verset à Ésaïe chapitre 8. Pourquoi tu as fait la nécromancie? Pourquoi pasteur Mike? Hein? Il fallait zo avocat na yo qui est le Christ o chaye place wana o tikela etan ekoleka nango na mboka o babetela biso lisolo musicien moko balobi non Kacher songola lobaki yesoka alaki kacher yeka mtangaka betanga ponga na simba ka mutu a dragon ya simba mukila boyoka mission na loba lelo makambango loba magali susu elekate. Pourquoi tu as fait ça? Hein deko pasteur Mike Kalambay ya ko répondre na muwei yo zalaki na veillé abako sakitoko. Mais est-ce que vous avez na bande comme ça koki kokende veillé pour bakufeli bas approche? Ce que je vois qui yo
Ce que soit kinga, on ne peut pas sabatobi te na yeba quand même pasteur Gili, dans sa na ba relation qui toko na ye. Mais pourquoi pas au respecter corps yandeko? Pourquoi pas aussi moli mon a été de répondre ya koye bisaye? Oui, c'est bien mais pourquoi? Pourquoi salir au pasteur Marcelo à Salaki en 2024? Pourquoi, pasteur Mike? Hein? Je connais bien mon pays, papa. Bondela Nzambe longola kombo na ona minokwa batu. S'il te plaît. Pasteur Marcelo fungola ka brèche. Oui, yela ki batu nyonso bayebi. Na bondeli yo na bolingo na Nzambe. Je suis qui pour ya koloba no kende senga batu pardon? Qui suis-je moi, pasteur Gili? Peut-être oyo kangate. Mais le kolande na yo longola kombo na yo na minokwa batu. Moyembi moko alobaki soki tokoswana toswana biso na basali ya Nzambe te. Lelo pasteur Gili pazoye sa pasteur Mike soki tokoswana toswana entre nous les vivants mais pas na bawi. Puisque mowe atikala na likambo na Nzambe. Mowe azaso na likambo mutu te. Pasteur Mike oleze batu. Zonga s'il faut senga bolimbi, ce qui est possible, senga yango. Il y a un pasteur Namboka Nanga Lobaki, Ngana senga abatu pardon te, pour na sala kabatu mabete. Mais comme elle a qui est Namboko, et comme elle a qui est. Oui, pourquoi chokara batu? Pour tanga ikombo bato basi bakenda. Bato ba précédé biso. Bato batiki biso, atanga ikombo na bango. Or, bande kwa batwana balelaki, mais mukolo ye moko alelaki. Bande ko musu balobaki omoni, na boyi papa, oza mosai na Nzambe. Bima na guerre na moui. Oyo akei, c'est ton frère. Lobi azalaki na misika mokili, akufi serviteur de Dieu. Bible pesi biso raison maloba wana, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Akufi payante, akufi pasteur, le kwayo. Na matanga pasteur Christian, pasteur Maïko Ozalate, pour oyeba qui était beaucoup tanate na bomoi. Ozalate, bon, soki okozala, atiti ne kozandeni. Soki po kozalate, atiti ne kozandeni. Puisque mon kabasali na Nzambe. Pasteur Mike, tango za appelé na grandeur, comme il s'appelle motema no munene. Longwa na babilo kwa mike mike. Ça c'est un conseil, mon frère. Conseil peut bapé sanga. Longwa na babilo ko ya ta. Et puis na chair c'est pas bien. La chair est chère pour ceux qui sont chers. Longwa na babilo ko wana. Ce que tu as fait, pasteur, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, marché ba monter. Entre les amis, mais bon. Je ne sais pas pourquoi Yambaïté, pourquoi pour ça qui retourné, mais qu'à kita mouké, pasteur. L'humilité précède la gloire. L'orgueil attire la chute. Kita mouké, papa Mike. Vous avez raison que le Bakolukan Zambé. Ngana Yebio, na symposium en 2007, tant que le Kanzambé na 17e rue, na cité de triomphe. To bongi sabakiti po to aller ne loko osala te na vie. To ozela baninga bando uta misala ba après-midi ba yeba kutisha to bongisi. C'est pas le pasteur Mike d'aujourd'hui. Oyonga pasteur Gili na omona. En tout cas limbisanga fallait quand même na ça elo mo mise au point oyo pour permettre oyeba. Le pasteur Mike koyo kapasi po balobikisi. Mais tike l'avocat na yo soki ya soleza bongo ya nanga toma loko fait que je sali. Apambola kayo na nsembo moko ayembaka ya papa moko ya kisasa makolo. Na suka nango alobaka nzambe pambola kalamba Mike. Très longtemps. Bongo lelo nzamba ko pambola yo te. Nzamba ko pambolo, nzamba ko tombola yo. Nzamba tomboli apamboli pe ba oya ye. Nenge yo moko lobi mabolongo na nga na témoin. Mais pourquoi il y a kokota na discussion na mouei? Dakumuda non. Là c'est trop fort, mon frère. Et l'eau que souki sakamaye la batunion sur souka vinaye. David aloba, je m'en vais dans le chemin de toute la terre.
le chaman de tous les vivants. Donc, c'est-à-dire, même pasteur Mike, au bon de l'ensemble, au bon de la terre, na domaine en toto, les cabisons sont en zelawana. Année zanon moulaï, toyebi mars te, toyebi juillet te, toyebi octobre te, toyebi pe décembre te. Ça, vraiment, c'est un conseil. Au frère Nayo, pasteur Gili, apprécié aussi. Apprendre à laisser. Mais du moins, dans le cas vérité, ce que tu as fait, c'est pas bien. Joie maîtrise. Vous êtes un homme de Dieu. Vous en avez parcouru l'homme takou wanganate. Vous êtes un homme de Dieu. Luka Nzambe. Luka Media. Ya usengape. Bandeko oyo na leze bango. Bolimbisi. Pondeko na kundamite. Soki mama Amazon a lelaka. Na papa yu mabo ya sasali 8 ans na samabele. A combien plus forte raison. Ndeko oyo azana na morgue. Nanu bakundi ete. Programme nanu salamite. Atiki famille. Atiki bana. Atiki baninga. Atiki bandeko. Tokokai kobanda année 2025 kite na biloko abwe. Puisque année 2024 soki biso na matanga. Kongwe perdre ba na ye. Ba musicien, pasteur. Tokokai kobanda ngote na buzz na yo. Pasteur Mike yo zana besoin buzz te. Yo piso photo ebisaka batu yo bimi na mboko yo osa succès réseaux sociaux ko kana teke to koma nango lelo pona ba vie. Pona ba vie pasteur Mike. Alors pourquoi kokota na biloko moko oyo ekosalir yo ndambo bato balingaka yo bolingo na yo na mitema na bango et baby donc vraiment c'est un conseil pasteur Zonga Nanzela ozaka mutu ozamwana ozandeko senga bolimbisi po lelo soki toke kotala corps ya ndeko Christian to kuta ye peut-être maboko ne bachango boye soki babambi ye boya kui so mais peut-être etamsu yozo tambola ozo rouler en carrosse. Mais est-ce que l'obio yebi? Donc c'était le pasteur Gili, votre frère. Talinga ikana salamis au point. Ya oyebi sayo ke bimana buzz. Ou soit endroit ya ko répondre batu et cause na média. Oye na plateau. Ndenge ba guerre musu elekana ki me bandi ko masko mingi. Et bandisko ko koma mingi et comme ça salité. Pas na chair. Na chair déplacer les ébattus. Que Dieu vous bénisse mon frère. Bonne année. Place au Landinga. Nzamba batela yo, abatela libotana yo. Et on est toujours ensemble. Merci beaucoup.